une manière ya ko tombola les sous force wana ba luka ba solution ba songela ko beta 10 to yebi na biso ke déjà ko folo mide na jibe et simbali soute voilà pour déjà eloko oyo yebana o ba convoquer mo pas tout le monde a présence ba combattant moi je sais pas na ebité c'est qui bon ma pèse la raison on va y soutenir ba femme la femme ma pèse la raison bango bazala pour obundela congolais nyo surtout dans un problème bon je sais pas si profite pas là congolais té on a biso ba combattant combat na bango ya très noble au moni lelo soto sali soto bisi bena ba papa ba western mutu yo sanga na ba papa western na ye so bimisi ngo mwa de ole ka mbonga recite afina o so tali pena la calcul ole ka de mbonga mwa ndamba Sotali chili tout le temps, Koimiko. Sotali ba végétaux, Koimiko. Sagacité, il a arrêté, après un moment, on a arrêté. Allez! Bon, bah, vous avez belé. Tu vas venir dans la gloire. Est-ce que tu rappelles Batoutoza, vous en avez direct? Est-ce que réaction à famille, ça l'aide? Je ne me rappelle plus. Salut Elengia Congo TV, merci na baboni na biso nyonso ya Elengia Congo TV, Sami Microbe TV, Tressim Belenga Prozon na Patrick Massidité yeyo. Merci na yote dizo yebi bato balingaka la bonne musique bato balingaka la culture. Biso to zarana pour to représentaka moi culture wana to komisa la culture place il faut comment to linga to lobela ba frère valeur à culture wana culture ezaka musique te culture est ensemble de tout ana bato babetaka lokole boy si tarate ko tuna ko benga biso peut-être interviewa bino bato basala l'art plastique bato tout ana babenga biso merci na yote dis na ninge ozuli kanisi to songa na susu to betango penza awa na libendo yo bemisa bato ngambo libendo ngo bemisa bato ngambo to yepena to beta mo lo mo ouais c'est la première fois to ça la émission j'espère voilà awa donc to sepe to ça la moi to ça moi balaka moi tout mboka voilà mais to profiter pe ka to ça la pe moi analyse mon question ya fait na biso makambo elegela ki fait lobby rambo par rapport ya ba combattant 10 lilobani non rosa nango so to rosa mo lo mo kaka ya de ka to loba 15 minutes pour 10 et Massidi to beti on se connaît na awa. Merci Patrick Massidi, merci na biso na biso trésor mboka ouais Paris t'appartient. Bon retour dans Mboka. Baba Paris dans Mboka nao. Quand boya boy, on a confirmé on a ebi. Merci peu na DJ Miel de Paris. DJ nous surtout à Paris donc on est ensemble na ebi ke mamboza belé oloba. To solo makambo yo lobi na kaka e mo pao parce que ya mambo belé oloba. Mais tous on timing parce que nous avons tout type d'émission, tout type de tournage. Il faut que nous ça analyse attaquer. Bah chroniqueur, à tout peu sur la carte pour la musique, n'habiter. Tout sur le moment pas, on vient surtout les cas qu'on a quatre il y a rien passé. Tout sur la peine, tout ça émission. Il faut que na bateau azala il pena la quatre. Et puis si biso pe idée, si biso pe moi idée, un peu pour analyser. Donc on a émission 10. Toi bon on a tonton chez moto PC mbote passe azali le grand rambo na binga gae m'inspirer tout nga linga ke bon nga salara na PC mbote na ba tout balinga biso Kenny West Silimière El Bito na PC bino mbote ya trop vers kamulele na PC mbote ya trop via dilondo la bena boka kaeso na ya di na PC mbote ya trop lelo maman na sujet zaki makambo yo to yoki na kati ya procès ya Kofolo Mide balobi Kofolo Mide a cité kombo ya ba JB kombo ya ba Kabila d'abord koyoka ngo na monaka ba combattant est-ce que zalaki message mon côté pour ba faire couler ka Kofolo Mide to yo son dans message on a d'abord comment merci Sidile na rappelle ça isusu na bosana ki DJ Love de Paris ya on a DJ Love Boleke Belé, DJ Boleke Belé, DJ de Paris. Donc Boleke Belé, DJ Love de Paris, on est ensemble. Sur une musique bien, on son bien. Faites nous à Gitoko. DJ Love Azana, DJ Love de Paris, Bazana Miel. On met à moi Dio, Nengue Zalara. Ils ont fait la force, nous avons sauté au Salagab. Papa, Marambo ya ma musique, oya mo pa o mo konzi. La bisonyo surtout oyo. Tant mon qui vient à biso le loco qu'on interpellé dans le tribunal hier. Et ça, ils sont tout passé.
parce que na âge de vie comme nango wana ba biloko wana soki ezokoma trop ezako boza ko anticiper liwa vie quoi et ça là il penda bien te mais gloire à Dieu azali ya libanda mais ba le 13 du sous décembre il faut aller kana mais ma toki olobi par rapport à ba komba ba te bimi na kati kuna toyoki on a pas bateau baza na kati kuna o basoli ke na kati ya dossier wana ya komba jibe bimi il paraîtrait j'espère voilà na détail mingi pena na émission to saina na bande comme sous ba combattant baza kuna sur place biso tona biloko tokolo ba mingi te bango nde balobi qui dit que est-ce que mambalobi ça solo bien lokuta bango nde bayebi biso to ebité déjà to moi d'ailleurs comment ça déjà makele déjà na réseaux sociaux on senti peu na moni émission mo ndeko mo saka pa sali mais na tali contenu na on a kati na moni ka titre que non a lobby déjà par rapport à ndenge jugement ngambo to le kana na tribunal que ndenge mo pa atangi kombo ya jibe pe na bon to ebité donc moi to ko tra musindo na ngoya te mais to ebi que elobami est-ce que ça qui manière ya ko koisa to ko pesa lisusu désordre te na kati ya musique wana bazwala de ba kere ba kabola de ba kan ko ba sangana te ya ko solola na ba combattant Patrick Masidi so de to solo ngona façon de to komozwa ngana to solola d'accord kopia nga charge te yo raisonner na ndenge na yo ngapi na raisonner na ndenge na ngai yo raisonner na ndenge na yo so na bina so na pena na sala analyse côté na ngana part na ngai 10 yebi to loba 15 minutes pour 10 na Masidi donc to solola ngo bongo na pesa mbote na tonton Jemolo waza wa total na ye tobeta na kamo ba idée en face fara au lieu que tala on a TVA son kaka papa moni eza manière à communiquer eza stratégie de communication ngai na moni yango na façon ana so ba lobi ba cha uniformité entre bango ba musicien pe ba kozwa force dans une part non koto ya ba musicien ko sangisa bango ko pesa bango mo force wana ba musicien apparemment ba komi ko se soutenir déjà au moins la somme mo ka na concert au moins innocence da facilité au sale la fali et nani faire moi vidéo faire pas da facilité au sale la rambo pour na mon épée vidéo moi faire salaki pour na rambo soutenir vieux mais comment moi force comme ya wana si ngana lo ba par rapport à compréhension na moi force comme ya wana ba lingis ko ba cha bango moi mbilinga na katso wana mais wana na angle mususu mais na angle mususu pe to ko lo ba e ko sala ma bépé que vieux na makamune atanga komba kofi mais koza ya jibe et koza peine en plaire pe makasité pour la personne wazala qui accusé et ça d'abord rambo ko ata batangi na ba komba jibe za accusé te jibe za accusé te na dossier wana donc batu balukela ngo penda place ya polémique penza makasité baluka nde place ya kosala solution ba musique na bango peut-être comme rozonga koto mais comment mabe so que za y pena cité comme on tandis que les phrases individuelles na ndimito ko ketanga sous combo ya batu mususu nde toza bo je sais pas peut-être on se dépend la relation ngane tna na seli kam nayo par exemple ngana to ba picto seli kam nenga pena na kola ne ba botanga nenga pena zo éducation na yesu na beza teke na ina Patrick Masidi so ba yaki ba funda ingai ba kiza ingai na tango te mais quand nengo lobi pena peut-être ya façon mo bani sa ki non le roi senti moi union zoya uniformité comme moya ouais peut-être to lo peut-être to confirmer peut-être on se ba kela ngo magam soupe bi mara pe kaka peut-être tant souba lobi pe par rapport magam oyezo le kakuna peut-être pe ça peut vérité union surtout on a pe la cause peu vérité est-ce que c'est vrai batangi jibe na makambo etali ya viol parce que ndenge ba lobeli yango bakola na mission batu ba kuna ne ba lobi biso il faut to souligner lo moko combattant tonga ye na kati ayeka ko épingler be cheka ko fiolo mi defo e bango na kati sal ya sal ba oyo ba onolo ba misa makambo libanda ba oyo lo ba gloire ya ko fiolo mi dete ce qui ko fiolo mi da lo ba malamu na kati lo bango te ba lo ba oyo zalaki ba défaillance ya ko fiolo mi de donc ngala trouva ngote intéressant lelo et ça la polémique lisusu na kati ya musique wana ba luka ne manière ya ko tombola lisusu force wana ba luka ba solution ba songela ko beta 10 to yebi na biso ke déjà ko felo mide na jibe et simba lisute voilà ko to ça déjà eloko oyo ye bana connu de tous mais héros par qui ça eloko te ce qui lelo ba yo tchali susu makelele wana na kombo ya ko felo mide et na moni pena impact na ngwa makasité wana na moni pena impact ya citation ya kombo ya jibe na kati wana impact na ngwa ezala parce que moi impact na ngwa place nini kaka nengo lo bake
tant sous bazo lingaté le quoi va diviser bah comment basangana peut-être un parti non sur plan wana sur côté wana mais côté mususu pe ngapena ngalo wana par rapport ya na habité pourtant c'est ça là qui les jours wana hier oh bah convoquer mon pas tout le monde a présence ba combattant moi je sais pas na habité c'est là qui bon ma pèse la raison on va soutenir ba femme la femme violée si ba raison bango bazala pona obundela congolais nyo surtout dans un problème bon je sais pas si Kofi pas za congolais té disidaze biso maman je sais ça ngai na lobela bande on a biso ba combattant combat na bango ya très noble omoni lelo soto sali soto bisi bena ba papa ba western mutu yo sanga na ba papa western na ye so bimisi ngo mwa de oleka mbonga recite finao so tali pena na calcul oleka de mbonga mwa ndamba recite na yo mais et ça kaka moi passe ce qui tout ça la vie au lieu de vivre vie na biso mais to vivre double vie au vivre awa au vivre fait sous Afrique ça passe oui certes mais bandeko wana pe mususu bazaka pe na ba vie mususu ba nourrissaka pe bandeko mususu wana ngana pe ça ngo chance pena makasi te oloba radicalement oloba ke misike betate pour ba pe ba sa boulot to pe ça bon ka chance ba beta mais faut pas porter les bango pe solution ba lobaka musique na bino liboso ba insanité les gars qui trop musique na bino liboso zala ki ba vraie valeur absolue zala ki té faut tcha ba vraie valeur absolue boye bisa peuple wana que azana ba droit à citoyenneté wana a respecter kango azana ba devoir na obligation pour na mboka wana ozomona donc et ozala bien zaka mo ba message moko ba ko vanda ba fongola moi mitema ba fongola pena ba porte na bango on peut se conseiller pour combattre faut pas conseiller pour musicien ba musicien to lo basiko que ba musicien ça sert à rien aussi à bras de fer na ba combattant ça sert à rien parce que combat on est à république dans mboka ba bundisa ngote parce que nakata mboka ya milimo ya mboka ya lara bokoko ya mboka ya lara na pouvoir moko boye ancestral et la mukaka ba tout mususu ba yaka wana na ba combat no moni lokola mutu boye mais peut-être au monde eza koko mo ba bomaka ye pa yo revendiquer liwana ye mais abimi siko na force wa azala mutu so ba bomie na date neta telengana na mokili a telengana na mokili tanga moni ke ba revendiquer et loko ye ba salela ke koza ko bima pe kuna ake pe asalia mo action na niveau na ye ozo ko donc mo na ke combat wana eza toujours force pour na ba musicien ba luka terrain d'attente ba zo temps ba yo kona na bandeko na bango bandeko wana ba bandeko na bango ba solula ba luka stratégie tout ba solo na bandeko wana et ozala bénéfique misali ko zongela awa biso pe to luka sum et to ozala na ba information belé ko pesa bandeko bazala bandako donc biso na bango to wana intérêt wana ko biso pe presse to meka un peu moi nambu pe ya ko aider bandeko na biso ya musicien na ba combattant ba soir moi ba idée na bango ngai pe na ko lo baboy ngai pe na ko lo baboy pona ba musicien ba combattant pe ba akize bango trop ba akize ba musicien na ba bima me belé ba sala to na libanda ya caméra après émission moni ba raisonnement bango mususu a part ko ya ko lo bango tant suna nini wana pe ko ngapeka mutu na mboka ngamo te ngana na pe exemple ne ba taka bandeko na biso mususu biso tu as pour opesa bango musala c'est ngala lobité tant sous communication makamne ke musika te vous en point son attendu porte-parole ne micro te tant sous communication ke musika te vous en point il fallait se pas ça ba respect moko moi ba respect o ba boya opesa biso yango le temps sous retourner les bango mutu mususu a revendiquer ka tant mususu pourtant mususu a defisa ko mbongo moko loko musicien boaka nga libanga oboya ko meli obima pomba mutu mususu a revendiquer disent est-ce que ba musicien peut air moto lobela bango pe ka bongo te to loba pe ke être batu mususu balinga ko sala ki camaraderie na ba musicien na ki mukolo kate ngakutu na po me atenga na pesa ka juste conseil eza asa na ki camaraderie na ki mukolo na ki bomwana ki camaraderie ki parate ozo point mutako ko makamari no atana na age du colo age c'est ezaka ndenge nzamba kutse bino makile ekutani boko ba camarade qui parate yo to roza na boto sa camarade tant to kutela ngana age tant sur 25 ngana to ko mais la toute question na parce que bandi busu baloba ngona ba parler o te nga katsanga lo ngala masane ngala nga masane te mais to kutena ka parce que aluka libanga ngapa aluka ngala bwaki voilà c'est normal kasi mutapesi yo mbongo il faut boaka bo so misuba boaka te ngala ya masamo apesa mona otanga misi ngote apesa 5 na si lo la boaka ete batoni surtout ceux le ba revendiquer ma musicien ba kota comment na ka ba combattant ba na ka ba combattant mutu moto msoari ko zoki ndeko no zoki na ina ndeko
Néanmoins, à Paris. Akomo beta masa mo na otanga comme on a été ya artiste Nicolas Mwasi na été base belé na Paris biso otambo to na be ngana to ali to ka mo belé o ba mise basala mboko il faut ba changer parce que biloko biso to ki to la prototé avant ba 10 ans to na ba prototé mais o to ki basala avant ba 10 ans eleke belé batu suba basa ba combat na ya te po otela mboka batu suba ya ba poto ba ndeko na kini kuna isute bande autant sur basila ba kufa génération sila mais alors ça la commande parce que musicien ça la ka eloko moko boy ngana ya ngaba pour pesa mo conseil et ça juste conseil biso za na pona bango donc ce toi to pour pesa mo conseil baza place ba ali batu suba trouver encore baza tout le monde va vivre na planète mo bon va voir na Venise ba Tyrannis on va na Max parce que mon boss on dit ba sala ay mon dit za ngote oza mutu le bien lobi orane mabe oza mutu le bien lobi mutu ba doit fonctionner bon côté donc la vie n'anga ngo pour pesa conseil to pesa conseil pour un combattant et va combattre ça li que mande ko na biso bazo bunda kombo moko eza noble o biso nyonso to liboso na bana ko ignorant mais na ko zonga na ko tana ndenge conjoncture mboka ya li ba ministre bana ba bela ko porter na sima na ba danger ni nozomona lobby par rapport à Makamoni, ce qui s'est passé dans Poto. Danger, nous avons par rapport à la musique, nous avons lobby. Danger, nous avons ma critique, qui nous couvre. Nous avons critiqué la musique, qui était. Belé au salaire, ils ont belé, critiqué ça, point belé, bon. C'est là, bon. Danger, monsieur, d'ailleurs, Thomas, un mot, il y a Kokota. Il y a ma casse autant sous le bois, il y a un bois. Piken. Or, ils ont bien été. Hollanda a message à Sandra Mwanzatolo et Sandra Kazadi. Alors, comment il y a une communication, est-ce que c'est important à communiquer bon? Bon, là, par rapport à Kanda, par rapport à Kate, Banila concert, ça fait déjà 10 ans, 11 ans, et bien, raté, en plus, il vient à un concert, le cola, il y a vie historique, quoi. On a un concert historique qui est du Kumba, et bien, pour revendiquer. Donc, il y a un invité, on a 15 minutes, on a été parti, m'a dit, si. Voilà, merci beaucoup Tedis. Maintenant, la paix plus fort que nous sommes pas tout Lukato Vandi Sabatou. Nabiso journaliste cette facilité bon pétage. Hein Tedis donc tout le bela bango makamba bien bande on a pas combattre tout le qui ça bango na ba chaîne pour pas passer ba message ba lo ba makambo ezala bango na cerveau o ba kutala bande on a biso toza na besoin na bango tout complètement na besoin ba combattre donc bango ne soit utile na boulot na biso oyo 10 ngala commune vraiment na suka merci na yo lo meminga awa to na tonton chez moi lo bito vanda wate surtout si samba moko yalinga mingi Champs-Élysées tonton chez moi tonton Chamon BCBG boss poza le là c'est la pena pour la tilinette diora maya ya ngolu na pese mbote pesa zali tonton chez moi mon pa au Rambo na pese mbote ya trop na pese mbote na ba nyoso balinga ngala nsalambi l'esprit ou l'espiritas même asiki faut vient na biso na vex en 20 tumba to pese ba mbote pesa zali to pese ba mbote pesa zali donc voilà. Donc Alain Salambi, Spirit ou les Spiritas, ouais, Franck Musingu Mungulu, on est ensemble. Rémi Voix, mon appellation au théâtre, Joyce LBG. Ah oui, Migolo, c'est moi. Ah, LBG. On est ensemble, mon pote. Appellation au théâtre. T'es dit, c'est comme une angana souka, l'ilobani au colo belabanga souka. Bon, souka yake, analyste au salé, il y a juste pour la musique, il y a juste pour tout sur l'emploi congolais. Ouais. Pour mon nom, il y a un téléphone, a commis, tout ça va y mettre. Merci à nous sur la Biso, Eva Tumba Nanvex, grand prêtre. Tout le monde a tonganda Nanvex. Congolais, Ara Moko, Eva Tumba, grand prêtre. On a vu la Biso. Mbote pe na vu la Biso. Aviva le Kébé. Francis Mateta, on a à la bina boire avec sous. Dido Singi, très magique. On est ensemble. DJ Miel. Nicolas Zaraye, na Paris DJ. Radio, nega biso vela dio, on va faire la dio. Na miel de Paris, na Saint-Denis. Et là on est poto. Merci na bino bat bolande biso. Merci.